Voilà, chers amis, très chers internautes, internautes nyonso, bozolanda biso, Jerry Kobetox Nabino ye Chaka Kongo ya artiste comédien, na kuteni pe Chaka Kongo ya artiste musicien. Donc merci beaucoup ne bozolanda biso na Kagrave 243 TV et yé moko ornela Kagrave et puis bozolanda biso na Kinshasa Makambo, bozolanda biso na Vitesse TV, la Darling Love et puis na Africa Telema TV pour Jerry Kobetox Panzara Mokili Mobimba. Merci beaucoup à mon frère Junior Moyowabu wa Simbi Camera. Toye awa anniversaire ya papa Lutumba ndenge bozomona toye ko couvrir événement au lelo papa kokisi vraiment bambula ebele makasi grand artiste wa betela bino musique makasi vraiment toye ko découvrir to faire découvrir bino image o metozana vient na biso o ya bunda na malgré voilà petit Chaka Kongo ye moni elo la bisaka bino la photo en tout cas Dieu merci caméra pour comprendre grâce à tata oyo on ekutana na mwana oyo voilà wonu mumba balo mumbisa comme belé Lutumba simaro pe wazo balo Lutumba simaro belé ba Chaka Kongo mamoza ba Chaka Kongo belé parmi moi les boussoyo premier fils à Chaka Kongo ndeye voilà aboya te ba ke Chaka Kongo wana oya sala ka yiba landi yango merci félicitations mbote mwana ngai sois courage kubanga eloko te ba ko finga yo ba ko tonga yo mais yo ta la vision voilà Sandra Bumba ale Bumba tu pas papa Lutumba simaro tu ça le sengo biso ni mama boye tamu la sa vie boyo sepela voilà ndenge pa Lutumba mais yaka tupusa yaka mona ke voilà tozo pusana voilà papa Lutumba fandi voilà tozo pusana to baluka voilà o ezali banda ya papa Lutumba papa te bono waka ya yebi je connais les Zaïre je connais le Congo mais yebi je connais le Kingo wala te to komeki mukanda esika oyo côté wa kirango mayele kaka même la carte mai kota kaza ki to côté vraiment que de toute façon et on a c'est mingi de départ tout sa histoire c'est Chaka Kongo la di kanisi via gaiti ya guitare pa mko zamboka c'est Chaka Kongo la di kanisi ya balabala c'est Chaka Kongo la di kama monument lelo balabala ezana komona na lesengo mais na Mikala il fallait quand même là soit document bon dit mais non c'est Chaka Kongo mais en tout cas na remercier surtout la poto vraiment partout aux ali Dominique Kema Musaka na Londres Dominique Kema Musaka na Londres en tout cas na lesengo mo ka représente marqué na ibisa kiyo mais Olivier to pese na no kumuna c'est grâce na ngai mutu tazui sal moko oyo zezela papa yaka papa on mutu ngai yaka kamba moko yaka alors ngai mutu na zoki likanisi ya showbiz on a voki ba sale c'est Chaka Kongo vraiment que Sandra Bumba les mission no kazaka fier représente ko ndombasi uzaka fier mama bondo zeidio mama Kotina reine vraiment que ba la reine mira ki kembi na bovin en tout cas check est-ce que na retourno mo mutu na moko batu baninga bazebele lelo via ko kisi 80 ans voilà est-ce que ba musicien ninga bosoyel na ye avant to kota nkata lo bakuna ba musicien ba bengi ba souhaiter ba assister oui bazali ba koya yaka le 23 komona yaka le 23 mwana komona voilà na bombe l'invitation il faut bombe l'invitation faut vous avez fierté na ngai en tout cas merci beaucoup merci beaucoup voilà merci beaucoup à Junior Moyowabu ninga edende ko na caméra na zonga lisu a moi muke poto kota na kati to kene soko yoka moi maloba muke ya papa na biso Lutumba ninga koloba sengoni na zana ngolo lako kisi bambula ebele wana po eza biso ba oyo to ebite so ito ko kisango et puis grand monument na RDC vraiment il faut qu'on honore kayebo à chaque fois et que ça la bien Junior Moyowabu to ke na kati bongo to zo juste ninga papa na biso bando bota la biso bangi ba sentiment nous en ngolo loko kisi 80 ans depuis que aux ala mokilo ya Nzambe le sentiment ya li ya kokumisa Nzambe na ngai nazali parmi ba ponami o Nzambe apona bakoma na âge wana donc sentiment ezali ya isengo pe nasali mosala esepelisi bato na mboka na nga Congo na Afrique na comité na États-Unis Nzambe abomi nga ti lelo sentiment ezali ke lelo bino nyonso koyo boali awa mwana azali te ozali bakoko parce que mwana nga liboso na bote na 60 aza wana libanda donc esengo na ngai komona bino bakoko na ngai
Voilà, c'est rare la musique congolaise, Mouta Kokisa 80 ans, mais yo Kokishi yango. Sentiment, et puis Nini, ça comme conseil na bandeko, oyo bazo bana musique lelo parce que raki ne komi belé, baki se komi ebelé, ko finga la basite écoute moi makasi. Ah mais baki qui c'est loko bakuta on a mokili, to kuta on a mokili. Qu'est-ce qui prouve que bango ba sala bakisi? Hein? Parce que lelo yo soko ki makambango. Okoka matakisi ya mbango. Mais soko zalaki na yo makolona ko wakena ki mambango te ata ozo kisi. Ekotamisa makolona yo te. To lo bake bazala o babotama na talent o ya solo. Bazo sala misala. Mais o baninga basala lokola parce que to zakene quartier moko, to tangaka na ye, d'ailleurs la classe zakene mayele te, tout ça, ya zo tsala succès wana obungi. Obungi parce que les cabonaïens nzambe apesa ye ba pesa ngona yote. Osoba oteka na magasin okoko no somba yango. Ouais, wana ezali les cabonaïens. Mingi bazali lelo balimbisanga bana bakoko ba soi-disant artistes. Mais dans la vie il faut toujours y barake. Okoko diembela na yo na vie ya muninga moko boye. Et toi les naye barré étoile na yo peut faire vivre yo pour réussir pe na vie na yo. Mais la carte génération na bino ezali mingi te. Conseil papa Simaro a kopesa bonga ya boningote. Balingana. Papa 80 ans aujourd'hui, tolandaki na interview na mokolo ba ke sengone ko zala malamu soki na poko lelo na concert kofiolo mide na wazeko bavandi sika moko. Tete na lobaki boyete. Omoni bino presse yango wana. Na kufina no te. Ko defale lobana lolemo na ngai. Non. Na lobaki que esengona ngai na concert le 23. Bartiste nyonso ya minene bazinga pembe na ngai. Kofina uto so anele lo. Alaki ngai ndenge kofi ayaka na ba anniversaire na ngai nyonso. Wazo quand même ma. Naza papa. Akolo ba nyonso tete na bandeko na bino mosusu. OK, papa. Il y a 3-4 jours na kendeke pa ya moyembe moko monene. On a kotanga komo na été siko bo sepela na été. Na état de santé na nga oyo. Na poids na nga ya 80 ans. Ya koma non n'est pas na nga te mais nga na komi pa ina ye. Manager na nga témoin, chauffeur na nga témoin. Na kuti ba garde. Boni azali. Oui, dila total, non, Motayamba Kabatazana, notre loi salité, manager n'a pas bengi. C'est pas un problème, c'est l'organisation. Mais tant que yo yé, tous à la qui le bino que papa Simaro ayaki awa. Au salini. Il faut rebenga. Au monique, éducation, babote, na bina bino, na éducation la bina bino. Ce que moi, na c'est balobina yeke, aux ali mal éduqués. Dans mon bel naïe. Les alliés étaient, les alliés baboti naïe. Wana tokoki koloba ngo na téléphone te na tangi te komba moto te. Mais na zep sabino esali na esali kaka pa na fête yo. Na bina kei na invité ye personnellement azala mokolo wana le 23. Na kendeki. Soka zana ba caméra na organisation na ye na libanda ba yambaki ngai te. À part banani na le cambo est salami 2 fois. Est-ce qu'il y a un message comment qui papa son atiba abo yawa bayambi binote ngana ba ikabino bali yawa message comme que bayali ngabino boko tsana ma bana ba tana voilà et salami 2 fois na kotanga na tangi komba motote na loba kaka na kati ya génération wana heureusement que c'est lui là à 5 permission plutôt à 5 pardon devant un pauvre meneur. Moto kola waze kwa na utaka na ndako na ngai na kei ba garde ba kuta papa na kei na koti papa boni na yekolia na sala bango plaisir ndenge biso to yekola to kola ndenge wana succès ezali poids na lobaka na Carolito na RTNC
succès ezali kilo ezali poids moko kumbi yango na moto mokolo kumbaki yango yokaki pasi te mais soko ekiti po tombola lisusu okosentir poids nango et banani baleka déjà non naza na esengo me naza mwana lingwala nabotami awa na balabala oyo esangi 226 nakomi mobangi kaka awa nasombi lopango awa esangi 231 kaka awa balabala wana baflama batapesaki kombo wana me lelo soko mokonzi ya mboka mokonzi ya Congo alobi non topesaka mingi na baninga à titre posthume et papa Simarov napesa ye ntango aza vivant eza na esengo famille na ye esengo bana lingwala nyonso bana esengo je crois que bartiste aza mpe na esengo mingi autour na bango mpe koyala voilà bandeko tozo continuer j'espère que touti na kati boyoki ndenge papa Lutumba lobi toyoki olobise mingi te po moto akomi na 80 ans vraiment aza moto osakoli j'espère boyoki oyo alobi to alingi to honorer ntango aza na bomoi mais tozotambwisaka micro toye mpe na balabala ya papa Lutumba nayebi te bandeko na soki bakoaccorde nga mpe nasolola na bango mbote mbote papa na bandeko nyonso baolanda na internet bakoyi bakombo na yo komona nga lerbia voilà l'herbi toza na veni ozotala lopango ya papa Lutumba lelo akokisi 80 ans liloba nini okoloba etanke mwana ya quartier puis koko na ye ya balabala asepeli makasi na 80 ans na ye penza mingi bakomi yango te yakomi yango seki bien penza sepeli pa makasi fort voilà na 80 ans oyo yakomi conseil nini okopesa na bamusicien oyo na bakomi yango te conseil nini okopesa bango mpo bakoma lokola ye batambwa na kobanga nde atambolaki bien po akoma na 80 ans wana sepeli fort voilà merci beaucoup ndeko Tony tomoni yo zape parmi bakoko oyo ya papa Lutumba na quartier kokokisa 80 ans eza muketele msunga na yo lobi toyebi te so tokokisa ngo ozoloba nini par rapport ya 80 ans ya papa na biso Lutumba bon tokumisi kaka koko na biso mpo mbulu ye akomi nango ebele bakoma ngo te tokosenga na baoyo mpe baza na nsima na ye balanda exemple ya papa balanda lokolo ya papa ya koko na biso batambola na kobanga makambo na mokili nde bakokokisa bambula oyo koko na biso akokisi question mona ngina tuna yo babi aveni o désormais bastie mikanda na ngono ekomi kombo mushi voilà mushi ekomi na kombo ya papa bon lokola bakanisi ye na eloko wana batike mushi bashazango kombo ekomi direction papa Lutumba esali bien poto pa azana bomo ndango azana bomo eza te ke muta kufi après boye ke héros mais ye esengaki amona ki héros na ye lokola bakomisi biso principal na biso wana bakomsongo principal Lutumba to sepeli makasi neti biso bana lingwala bakoko na ye to sepeli makasi pena pour 80 ans eza jeté koko mango eza jeté l'équipe de demi-siècle amati lisusu eza jeté to féliciter koko na biso papa na biso quartier to sepeli makasi yango mon pe to ye lisusu ko donc na lopango na ye toza awa ti lobi to kozala kaka ti to kozala kaka voilà merci beaucoup voilà bandeko nyonso bazana esengo vraiment koko kisa 80 ans eza awa te vraiment eza mwa pasi na bandenge ndeko na nga uti loba ba musicien batikali bobanga nzambe botamwa na bobangi bokokisa mbula oyo papa na biso Lutumba kokisi quant à moi je vous dis toujours restez toujours branchés na chaîne Nabino Kagrave 243 TV et puis na Africa Telema TV na Kinshasa makambo ya Yves Malou partout au bozola nanga talaka journaliste Steve Kambanga mutasimbi caméra donc merci beaucoup nandeko nanga ningo edenga po ya rane trop politique talaka abima boye donc eza pété donc toyaki wana vraiment bande ono so bolandi biso Adrissa motomètre beba zibeba on est là grave j'espère que to pesi bino image po to pesa bino ba news nenge to pesa bino kaka restez toujours branchés et puis bon s'abonner na chaîne Oyo Kagrave 243 TV il y a votre humble serviteur Ornella Kagrave depuis Belgique. Bye bye, on se retrouve le numéro à la